kala soki asianti nani nalobela ye okebaka ababekisi ye akosilika akomela se komela kutulu na kaza ye inandatika ye ya sala shwana ye na malembe Sims del Filo, Lingala Mania.net, Yao Yangoyo. Namoni lokola noato masamatiki libongo natuni pe na bandeko bangai babisinga kotikikini malebo natombola loboko mpona pepola elamba. Bonjour et bonsoir, aimables téléspectateurs. Bonjour et bonsoir. Vraiment, la bangonga obozota la biso na etando ike na bino na banda kona bino. Vraiment, c'est toujours votre émission que vous aimez beaucoup, Menu Plus, une émission qui est présentée par Yemoko le leader Benzambe à Balette R, la femme du chef. Vraiment, Rit Punga. Vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui devant vos petits écrans pour sur cette émission Menu Plus, une émission qui vous parle sur l'actualité et car on est émission la cabine sur l'actualité. Et aujourd'hui je vous rappelle le nouveau numéro de cette émission Menu Plus qui reçoit un artiste outil depuis France à Ekosala séjour na Luanda. C'est un artiste solo ya musique ya Congo na Luanda, en Angola, précisément dans la ville province de Luanda, les années Bango. Et vraiment, je reçois l'artiste aujourd'hui dans cette émission. Où il y a un événement, grand événement, où il y a le 11, il y a moi, Oyo, et puis vraiment, un événement. Et sans plus tarder, vraiment, na pesi bambote na ngai, na vie na nga Patrick Kazumba Weto, Patrick Kazumba, Mikolo no benge bongo 5e merveille quoi. Donc vie na nga ba merveille no leki. Donc so Rit Punga continue toujours kongela na TV, ce qui Rit Punga azozala toujours la jolibilité na ba Facebook partout na TV. Et ça grâce à vie na nga la Patrick Kazumba alatisanga toujours original. Donc vie na nga na linga petit na ya bima propre na TV Patrick Kazumba. Ce réza mutu oyo ana Luanda kwanze zobanga. Donc eza yewana de Patrick Kazumba. Donc vie na nga na mo lo kwa zedo asalela asala kwanza nga pona ona Luanda. Bokwanze komi passe mais Patrick Kazumba babisheye kwanze silakade.
Vraiment des gros bisous à toi encore. Continue vraiment bon. Et ça va bien la bonne santé boss Amadeo Malanda. Vraiment bon va bien nangai. La bonne santé moko masamba Rocky da Silva. Et sans plus tarder, na pesi merci bon on a ingénieur bravo Oaza derrière la caméra. Et bongo à balancer les bisous éléments qui fera plaisir à tous les téléspectateurs de cette émission. Et on se retrouve tout juste après. Bon retour, c'est parti. Contre-terre, je suis tombé en Liputu. Libondeli nangai kuli ungange. Nami pakoli sandra damu na yo. Naye longi yaga motema nangai. Bolingo nangai zo souffrir na pollution. A fixer na ba pensée balire ba jaloux. Yaka to signe de créer mon abisso. To signe yaka niki des offres. Faut arrêter réchauffement climatique ya bolingo. Ani putu motema nanga chéri. Bonero la kaki o réaliser. Yo suis singai problème na vie. Talangana komi desigrate na bolingo. Oh, bana mabor bozawabi. Oh, porte l'amour na vandina que de pont. Ngana kosika na kema ya kolinga yo. Amour trouble merde na bagaze fait de serre. Yeto boli couche na sonne ya motema nanga. J'ai dit à mon cœur, motema nanga. Na banane mateya kolinga yo. Yo déchiré voile ya bolingo nanga yi. Ou préféré tia sona motema nanga. Na kokili sous te mon cœur s'affaiblit. Toi qui ne disais chaque nuit, papa notre amour. Toi arrêter réchauffement climatique ya bolingo. Ani putu motema nanga chéri. Bonero la kaki o réalisé. Yo suis singai problème na vie. Talangana komi desigrate na bolingo. Oh. Sambisa mon beso andi Topea sa mon beso mbisi ya Ndenge nino koko sale lengi boye Ngaka talanga na kangami Na komiki sengi ningisa Desigrate na bolingo yo Tatu yo belle personne me répond Kulinga kimbinga na créativité Eya li tuke lengi cheke Eya li tukane lengi Riti Mpunga Mwana mwasi moko ya bien Journaliste moko ya bien Talanga na kangami Na komiki sengi ningisa Lokola mboso lembola moninga lemosisa Na combien tu n'as pas que ça s'en a pas réponse. Chama Sunaye, de Nazareth, Shiro Chamala, de Nazareth, Gimokosi, Wapi si pas mal de London, si pas mal de London, Nazo monote, 12 Indiens, Wapi, Kwanza Munu Awa, Ayi Kwanza Munu Awa, Muni Makamboluki, Yona Papa Leta Mambo Bozoluka. Talanga na kangamie
nakomi kizengi-ningisa desikratse na bolingo je veux appeler personne à me répondre je veux namoni lokola noato masamatiki libongo natuni mpe na bandeko bangai bayebisinga kotikikini malebo natombola loboko mpona pepola elamba napesa mwasi na bana ombote kini natiki mbandakanga na kokende kotala kabuya natika ye makala nakei pilipili libende mbandakanga na kokende namoni lokola ndoto masamatiki libongo natuni mpe na bandeko bangai bayebisinga kotikikini malebo natombola loboko mpona pepola elamba napesa mwasi na bana ombote kini natiki mbandakanga na kokende kotala kabuya natika ye makala nakei pilipili libende mbandakanga na kokende monano oyo ya masuwa etepi konana biso se na kopo alasante tobengi lwendisaki mobembo ya masuwa mwana pire yoselakanga yo nakoyaka kolito yebuya monano oyo ya masuwa etepi ekonana biso se na kopo alasante tobengi lwendisaki mobembo ya masuwa mwana pire yoselakanga yo nakoyaka kolito yebuya Konzi papa na Clinton
Vena Sekuyu Dimora, Maître Tigre Timuna. Monano ya masuha ete peye konana biso sena kopo à la santé to bengi lwendi saki mobimbo ya masuha mwana pire yo sela kanga yo na koyaka kolito yebuya monano ya masuha ete peye konana biso sena kopo. Oh, yeah, yeah, yeah. Petit baloba qui trop. Ici c'est la classe. Sims Delphilo, lingalamania.net, yao yangoyo. Je crois vraiment à cet élément et ça lui bon plaisir na Olga longa beauté Olga nzamba beauté mutu ngengi singa lelo Olga pour moi maman bébé pour moi bambote na et ça lui plaisir na et ça lui plaisir bon na Nicole Puntu et là vraiment sans plus tarder car ndenge na lobaki que l'artiste va se produire le 11 et to relever la concert na et ya lelo et na bossa inte ko rappeler bino que nous sommes devant na et pas bien na biso l'état et l'état pour oza océan loin de yambio ndenge ni no trouver musique ango tika kango ndenge ni no kuta ngo ndenge ni par rapport à ndenge tika kango na par rapport à ndenge kuta ngo comment tu trouves la musique de Luanda? Sur la musique à Luanda par rapport il y a artiste msusu par rapport il y a ba petit nangai donc par rapport ba collègue na yo ba collègue na quoi bon par rapport à ba collègue dans une autre temps ya ko yoga ba ningate na subi ta ko landa ba ningate donc on va répondre vraiment mais ce que je sais pour nous dans ça la musique à ça là on peut permettre à ça là on peut ça quelque chose passe et ça ba fan yaye puis mokili mobimba voilà on a ko ba ngona ceux qui nous remercier Batou n'a pas remercier José Malesso fils de Jacob Guy Mokonzi et ça Kateo c'est pas mal de London ah toza chez l'État Kwanza Munu Batou on a vu que Batou baza trop belé toza na la séance il y a répétition donc on a vu que avec l'État toza attend ya ko dédicacer Batou pour muniti za mamuke quoi donc voilà donc on a passé une bonne été on a vu que toza na cœur na quoi voilà. Mais ce dozuto tali bien c'est que Dena s'arrête l'artiste va traîner ici ou bien au traîner dans te kalaté aux zonga. Non naza actif fin décembre pour na amsa na sala il y a studio et puis naza na ba show il fana sala dans yango quoi mais pour l'instant naza non. OK vraiment quant à moi na équipe nanga vraiment te souhaiter vraiment plein de succès plein de bonnes choses na carrière na yo et na musique na yo pourquoi pas. Merci beaucoup Rhythm Punga. Et merci na ndenge ondima ki invitation na biso. Merci c'est trop gentil derrière maman. OK. La mokasa bonoito na bana nyonso tu ya Angola. Bonoito à tous Angolanos. Merci beaucoup pour la présence dans la soirée spéciale il y a 11 de novembre au Bissignan Sokoyedi qui est journée spéciale il y a indépendance il y a République d'Angola où ils ont dirigé par son excellence José Eduardo Santos et dans son message c'est simple qu'il y a pas tout surtout au Bazar en Angola il faut passer à l'effort et recultiver esprit de paix alors message où on est où ils sont à Angola c'est-à-dire sans qu'il y ait de l'épisode aux Awate. Alors c'est dans ce cadre-là que de Nazareth, le leader qui se manifeste en ce moment-ci, la mabord et Ebanaïke, mabord et Zalava, calme, musique et Zalava, mais il y a un certain de Nazareth qui vient de l'Europe, à Zamona et Mabord, à y le tour de la drapeau et Mabord.
Alors, on a saisi vraiment autorité pour la bande à Mabor, les États-Unis, à l'autorité. Autorité pour la Mabor. Alors, permettez-moi, quelques secondes de Nabino. Nabi qui est posé pour le leader, mais leader international. Donc, à un niveau national, en plus, il y a mon ici, M. Delphine, le grand producteur depuis Suisse, a bien ingénieur bravo, a initié à Yébi de Nazareth depuis Paris. Alors, c'est une équipe de télévision qui est sur place pour que ça un reportage. Il y a élément Oyo et c'est Félix Amokili Mobiba. Chirac Solo, est-ce que on peut s'abattre au Bazawa, séquence à Liverpool, pour que tu aies ma leader, Amata, et ça la plaisir dans Zokora Soba. Bilal Sédé, c'est la Baza, la vie à la fête. Il est présent pour permettre à Bissot de faire ça moins temps parce que c'est la télévision. Il a besoin à Bobo Naïe, mais Bateau a présenté Mino qui s'appelle de Nazareth à Outiwapi, à Linguini. Et puis, les lots vraiment posés le 11 novembre, et sa journée spéciale, il y a la République d'Angola. Et Nazareth est présent en direct Lilo, la manière honnête. En plus de cela, vous allez passer la télévision, la TVS1. Qu'est-ce que vous avez à dire dans tous les peuples angolais où ça a eu plaisir Lilo pour nous remercier qui est l'indépendance en Angola où ils ont qui pris cher à construire le nez pour appeler ça qui pour nous Angolais mobile. D'abord, bonne nuit. Merci la salle. Pour nous recevoir, merci. Muito obrigado pela vossa presença aqui neste momento. Todos angolanos, sou nato daqui. Embora que eu vivo na Europa, mas sou nato daqui da Mabal. Eu sou angolano. Muito obrigado para todos. Merci de Nazareth. Nagalisi, les autres c'est Félix Abana, ma mort, Nyoso. Là, il faut que mon minute bouquet. La vie de ce qu'on a conseillé à Bazawa, j'ai l'état Salewa. Est-ce que vous avez un attaque vocale pour votre téléphone? Je suis dans le studio et je suis dans le salon. Mais je suis dans le vocal et où ils ont la carte ici. Je suis dans le salon. Non, ça va être un plaisir. Qui vous sent? Merci. Voilà. Il y a 2015, dans le cadre de l'indépendance, il y a Angola, la Gradisha de Naza, Azalimona de Nazareth, de Julie, Rosita, Isaac Leclerc, Gidette
Solobo, Azali Mwasi Naye, en plus, notre camarade Naye, Patrick Bochelor, Pata, 6-1 na Lyon, et puis Blaise Fashion na France. Topo Sanité José Malesso, fils de Jacob, Lambert Matoko. Alors, sans plus tarder, nous allons vous laisser déguster la belle chanson représentée ce soir par De Nazareth, qui est notre artiste. Alors, bonne fête à tous et vive l'Angola et vive l'indépendance de l'Angola. Merci à tous. Merci.
Téléspectateurs, bino bato bolinga ritipunga do bolelanga kitoko wapi. Donc merci mingi na bébé nanga Juliana Katalai, merci mingi na bébé nanga Freni Nala. Vraiment de gros bisous à vous mes bébés, merci na ambassadeur de l'amour quoi. Ambassadeur de l'amour babi ana Luanda quand yo moko yo qui une introduction nanga. Donc ce petit na yo zongela na TV za grâce ya bien nanga na Patrick Kasumba. Daka ritipunga confirmé na TV c'est que ça des gars. Ambassadeur de l'amour. Les gars, na pesi mbote na nga na maman na nga Arlette Mandaka. Bon ba bato ba sala kariti punga zalaka toujours propre. Et ceux qui n'ont que les grâce ya na nga Dorcas Tungi na bosanité ye moko 995 giga Mati Bilele. Babi boutique Mati Bilele. Sokuna soki na lati na zala na mbanda te de seloko na besi na makolo danki mbanda zate. Mandazata anniversaire à Zate, vraiment merci na yo grande dame Mati Bilele. Moi je suis Longa Makambarolata na Luanda, vraiment merci à vous. Merci à tous les gens qui nous soutiennent de partout dans le monde. Merci na Bafan Nabiso, Bazolanda Biso depuis France et pourquoi pas penser na Bato Bazolanda Biso depuis Europe. Et quant à moi vraiment je vous dis déjà portez-vous bien, bye bye.